papa naye akomi na problème ya muntu alibanda. Papa so comprendre te osala kake muntu ezokundisa kasi mwana ya boti ayebi ozala muntu ezokundisa. Jonathan azokondra papa sasa muntu osokundisa ndamba za kati na ye. Jonathan kokokaka kombanaki bakekutana Davidi. Jonathan ni papa saraka ni kambo te suke singate. Kaza kombi na yote Davidi. Mwana yoboti akombi na relation muntu oyo azokundisa yo. Mwana boti akombani ka muntu ana nzamba zakati na ye. Ezali kambo kobeze ni kambo. Ko comprendre. Asi kije. Ezala banda mususu mama sote boy mu prepare lo supasani ni. Papa sote boy mu prepare lo supasani ni boy mu. Mais Jonathan Sauli ya boy David ya kufa. Sauli ya zuluka David ya kufa. Mutu mwanzo kada David ya kufa. Kasi Jonathan azoboya. Obona kasha. 1 Samuel chapitre 20, kumana verset 1. Tutaenda kwa Yesu. Amen. David aliongwena na yote na kama aye kwa Jonathan pe atulie. Eloko nini na sali? Mabe nini na sali tata na yo po aluka ko mangai. Jonathan zongisi. Tata na ngai akoko ko mayo atamkete. Asala ke kambo moko te soki ayebisingaite. Ezali ya munene to ya mugeri. Alipuna nini ye alikaki kubombela ngai likambo yango ekoki kosala mate. Kasi David alobi tata na yo ayebi ete kolinga ngai mingi. Azali komiloba malamu Jonathan ayeba likambo oyo te. Soki te motema na ye ekotonda na mawa. Kasi na kati seleka na kombo ya Yawe mpe na miso na yo ete etikana moke baboma ngai. Bongo Jonathan azongisi nyonso oyo olingi na kosala ya. David alobi lobi ezali mokolo ya fete asanga sika mpe esengi nakende kolia epai ya mokonzi kasi tika ngai nakende kobongama na zamba ti nsima ya mikolo mibale na pokwa. Asoki tata na yo amoni ete ngai nazali te okoloba na ye ete David asengaki ngai nzela akende na mboka na ye na Beteleme. Bato nyonso ya libota na ye bakosangana kuna mpona kopesa Yawe mabonza ndenge bamesana kosala mbula na mbula. Asoki mokonzi alobi ezali malamu wana na kobanga lisusu te. Kasoki asiliki yeba ete azali kokana aboma ngai. Nasengi yo olakisa ete motema na yo ezali epa na ngai. Pamba te ezali yo moto olingaki tosala boyokani na kombo ya Yawe. Alléluia. Amen. Jonathan mwana na yo akesala relation na Mungu na yo zokundisa mwana comprendre que papa azanere mwana sombaka munjonza azokundisa papa nzamba za katire to sala kiboyoka na kunjambe kate na yo na ngai na yebi yo David nzamba za katire yo komiyeba na koyeba muntu alekendele kiloso. Mon frère, ezala batu mususu bamipoza la question ndapela za muntu. Comment est-ce que muntu alali na sambili mwana ga esibati. Mwana ga kufu na sambili sibe muntu azaleti ngai. Aye ko sambili mwana ga bibi. Muntu azaleti ngai. Asambili ga na boti. Olha, se eu fazer a modernização, eu vou pedir muito essa muito mususu. Jonathan aí vai ter passar muito mususu, mas ela sabe aliança né que é papa na aí. Esse veio muito aquele para que postura que ia pensar. Muito aquele para que postura que ia o sabe que. Kuna raba. A contar. Ela sabe. Pona yo
Ramba ici Jacob mkono na maboko na ngapa. Kwa mtu amebele sana sabe nipo na yo. Na zimbe nicho na yo. Kumikia na personne jusqu'au salaire da futa yo. Para banko mipona yo problème ko comprendre. Muntu asali kusuna yo. Muntu pa kumbla muntu benediction. Muntu pa kumbla muntu malédiction. Neka to senga bina malari ko biga neka to senga bina benediction neka to senga bina malédiction benediction. Genèse 30 verset 27. La base ongisilie yokana ibisayo. Mutu moko ayebaka makambo alakisinga ete Yahweh abenisinga yimona yo. Alléluia. Amen. Mutu moko abisinga yi. Yahweh abenisinga yimona yo. Mutu moko monaka. Yahweh abenisinga yimona yo. Continue. Alors yebisanga italo oyo kolingina futa yo. L'obéissance futa yo bien. Pena mafuta yango. Jacob alobina ye yo moko oyebi malamu ndenge na saleli yo. Pe ndenge banyama na yo ekomi ebele mpona ngai. Etanga akomaki epa na yo bomengo na yo ezali na te. Sikoyo ekomi mingi. Amen. Bilo bele kuzana futa bozaki ko modèle na santé la bien. Na ndike soki na sokosa. Bele kuzana futa kilo tende kuzana lelo. Bamususu kinzamba za leselo siku mbakula. Kasi awa apoka na saa pona yo na komile lo pona yo nini na sala pona yo kwa comprendre que mutu asana ya mutu mususu accompagne mutu asana yenda benga yi benediction pour comprendre jasabiki jasa kusamba lete jasa lagene kumufuta ka koyoka kayoki sangwa Yesu koyoka kisangwa Yesu abiki taba yebise sangwa zera kosa na mwana ka Yesu nenda kutana mdogo sangwa okala yoki azo matani la projet déjà c'est na muleta Luc 19 verset 8. Kasi Zache alobina mokonzi. Tala na kwa biloko na ngai na katikati. Na kopesa ndambo mosusu na batu bakelela. Pe soki na yebaki moto na bayele na kozomta ye mbala mine. Yesu azomsilie lelo oyo opiki. Alléluia. Na kozwa richesse na kati. Pona yebi travers leo na kozwa benediction. Pona yebi travers na kozwa na commentaire roi dise. Kasi na kozwa biloko na sali na kata la persona. Alobi na bana baseke bo na mwasi na seki buboli msite. Alobi na kolonio seka na mwasi na mabe. Mwana mabe. Libot alobi te yo ko be libot te sali ni. Est-ce que yo ko sala ko bitse ko? Ni yo sala ko bitse ko. Pendant que mon âme est allée ma vie, mon frère, depuis la compréhension, à part ce que tu dis de feu, ce que la coutume va sur la coutume, au coup qu'elle était là, mon colonne tu vas faire le soleil sur la parole. Sauf que là, pour viser un jour, moi, vous avez la partie action. Ils sont dit que je crois, tout le monde peut aider. Tout le monde est belé, grâce au Tola, parce que nous sommes salis. Alors, je suis dit que n'importe quoi, est-ce que yo un jour parole au contraire. Et ça, la parole. Au Golam, Sala, qui attend la parole, au Batré, ça m'appelle parole comme protection. Na Jericho na basala nzambe bakufi na bantu basamba bakufi kati muntu moko aza kuchanga basuda biki pona kuna na kati Jericho ko makesa na Jericho bato usumu ko bande bazara ba passer ko bazara kiti vina munene basala nzambe bazara kiti beba ko me bango mais muntu akomprena ki to kumbaka ba to ya kina yera kiti
Mon frère, quel que soit le son, quel que soit le thé, mais vous l'avez non, et vous bénissez. Vous l'avez non, et vous bénissez. Vous l'avez marié. A vous maintenant, mon corazon me parfait cher. Marie, n'a pas soumoué salini. Oyo sali. Par rapport à la bataille, comme on va ba action. Ba action. Maman, tu t'as au quotidien, on a quoi là, que son va, tu as peur de bailler sur lui. Tu as au quotidien, on a son va, tu as peur de bailler sur lui. Alors, il faut ça l'église. Alors, na sambela. So na moni muto so ko ba ja ba ka ba sambela. Ele te ko sa pastor, mais ndenge na moni yo. Wewe so ba ta ko na église. Kasi muto sana kana église. Apamo. Ulani awa jase na ko presa nini. Una jerumwa ko sasa nini. Total una susuna na ko presque bolam. Na masu muta na kwa susu. Tana. Asasa dikira kwa na parole ya malamu. Mobo me bo ba to bele. Mobo me bo ba to bele ma tiki. Pour la parole kaka. Est-ce que biso to za basase mais oyo za sasete. Aleko te oza mwana nzambe ko dawo babe ko te sali. Dawo tali so sisu. Dawo kele na ko jura ni ko kanisa ngai. Iso ka yogo za ni ko sura pa. Masugo yo sani ni. Action. Toujours action madame. Masugo za ni. Est-ce que ton concours m'a l'adapté on s'en va par le secret. Ni le coelho. Maldiction auto salaka. Ou bien bénédiction et l'ora auto salaka. Question et quelqu'un. Donc, Amen. Et sous les coraçons.